L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bana Congo, Topesi Bino, Mbote, partout, Bokolanda Biso, à travers tout le Belavi officiel. Awande pa yo apito kutanaka entre Biso Bana Maman. Ba Congolais Bana Maman. Voilà, Maman la Biso de Congo. Voilà. Na leki awa poto me kosola mwa muke na ba Congolais. Ndenge na lati boye déjà c'est un message. Message on a yé na memeli Bana Mboka, na memeli ba Congolais. Et sali bambula ebele. Mboka na biso kenda so coupe du monde te. Bambula leke ebele hein. Ata tokutani na équipe moko eza madusu. So comme ma coupe du monde bango bakomi plus fort que biso. Pendant que babenga biso RDC eloko makasi. Tozo kende coupe du monde déjà awa na mois de juin. Bato bako kende. Na bato bako tika baota match na musika ba supporter tout. Solution est, il faut différencier ça là. Grâce, il y a les Jésus congolais, Mobi qui s'y a congolais à l'Obarapété. Patrick Kani, Akani Salobité. Congolais à Zalaka, Babenga RDC Loka Makasi. Pourquoi tu es Loka Makasi? Il faut que KNDP avec propreté, Mobine Kalabando, Basobio, Zaïro, Bamona, ce que Biso Congolais, tu as bon, ta propre. Donc, comme ce Patrick Kanya Kanisi, Bao Yaye ba Congolais, à l'obité. A ça, les biso tenu aux hommes en casquette, na ba survêt tes akoya. Le col la RDC Loka Makasi. Donc, bateau ba okende, na mondial. Ataba bendi yo, moni, hein, moni zo bendang. Ataba bendi ango boye. Rien. Matière. La mot matière. En tout cas, merci à Patrick Ekani pour la idéologie. Aujourd'hui, il y a qu'on valoriser Mboka na biso. Ah, tu as lancé un appel. Tu as lancé Mboka. Bakonzi Mboka. Couche nyoso Mboka na biso. Tu as lancé un appel. Et puis, stock est un peu limité. Soko lingo soyango, numéro de téléphone est affiché. Benga biso kozwa. Merci na Ya Josar Nyokalongo. Zaïko, vous valorisez moi Mboka. Tant on baka, consommons congolais. Olata yoji na yo, olata soki ni na yo, mais soki olati oyo, eleki na ba yoji na valeur. Prix na ngota luboko moke, benga biso numéro de téléphone affiché wana. Benga biso, okozwa biloko na yo. Parce que stock est limité. Benga ka déjà rapide. Au réservé parce que Moukolo wana na bato bakozana stade ba supporter ton lancé appel na gouvernement ba supporters tout au bako kende faut bazana teni o kozala différent ba mona pena que non bato ba yaki soki bakolata boye pourquoi pas soki bakolata boye pourquoi pas hein Didier Moudimbu son excellence ministre de sport. N'y a pas de pasika. Au moins, tenue. T'as la tenue. Alors, tenue, vous allez. Tu retiens un peu partout. Tu retiens tenue partout. Benga biso kaka partout, Zali. Tu retiens de la. Tu Zali banda numéro de téléphone en goana. Tu retiens de la yo et koko mais la yo en bonne et difforme. Ah, on a le merci. Naya Josar Nyokalongo. Bomoni ba musicien Zaïko bazalaki habillé na tenue aux homona oyo. Félicitations. Kala nyoka longa lo barate. Mais soka koti makambo za makamba solo. Merci na Josar. Merci na likanisi oyo ndeko na biso Patrick Kani. Azui pona ko valoriser bandeko na yeba congolais. Yozo landanga partout ko buka na te. Na lobia bien stock est limité. Benga biso. Na Kinshasa déjà ezali. Na Kinshasa ezali déjà. Hein, restaurant poulet chaud chez Kati Ilo. Na Gombe wana eza déjà wana. Hein, na Kinshasa déjà ezali chez Kati Ilo.
stock déjà qui est na Kinshasa, stock qui est na Belgique, stock qui est en Hollande. Mais ce que qui est non, ils ont là. Benga biso direct na numéro to tchewana to kotindelo même en États-Unis. Il est grand temps. Somba déjà tenu na opo. Vous avez la surprise OK na stade okuti bano sosi balati na bango. Consommons congolais. En tout cas merci. Exemple à suivre. Oyo présent Josar Asali eza exemple à suivre. Pour la mission nyoso botikali. Bon valoriser, to valoriser moi na mboka, to valoriser mboka na biso. Mukolo so to lati boye et vous allez sengo makasi. Exemple à suivre. Ah nazo lobela ba sportif toute tendance confondue. Les arabes ba joueur te. Ba judoka, ça dit discipline nyoso. Na lobi na Kinshasa eza déjà. Et pas maman la biso Kati Ilo. Hein, na Gombe wana restaurant poulet chaud. Et si commis déjà kuna, bato Kinshasa bomo na pas cité, bokende kaka pa ya maman la biso Kati Ilo, boko zoyango en bonne et due forme. La patronne du poulet chaud. Alors le celui de Sangana ezali makasi ya mutu moko. Wana petite sœur nanga ya quartier, petite sœur nanga propre. Concert yo asignana biso, ça fait 2 ans. Si je me souviens bien, asignana contrat oyo la pauvre Séguin Maniata et à son âme. Mais le rôle de biso tozala ba réglo. Toera honorer contrat pour eza contrat to signaki. De la maman Kati Maboko Makasi Kati Ilo toujours constante aïbege on a vie naïe to beta papa qu'il pleuve qu'il neige oh ça m'a comme na bangote oh ma comme na bangote. Voilà. Encore une fois, merci na ya Josar Nyokalongo pour la collaboration. Merci na ba mission nyoso oyo boko ya ko collaborer na biso bandeko ya bino. Souci ezali différent c'est ça ma mokolo wana. Ba fingra biso pe moi trop. Mais jour wana bi que surtout beti bo mo motema pembe zo sentir pena ke notala. Et puis matière ezane loko oyo na zo bisa yo matière o basali ya monita. Ta matière basali. Souka na matière ola tango banda lelo ti nati ko hésiter te ndeko nango olandi ngai eza message pour na biso ba congolais n'hésitez pas benga biso partout ozali tokotindela yo tindeli biso adresse na tokotindela yo eloko kokoma ti place yo ozali donc soki omoni d'ailleurs bomona ba vidéo 2 3 4 vidéos zo salama déjà pour omona ba vidéo ndenge nini ba ya yande ba lati yango déjà au sentir pena que non au beti mo jean na yo sentir pena que non ça va te ça va oui biso za bato Saint Thomas buka mona buka kukila mais na bisi bino pena que non ça va comme on a pas cité ndeko nango zo landa ngai na primo ba muke olati boye o valoriser mboka na yo bakonza mboka bozela nini bo contacter biso numéro yango wana affiché benga biso partout ozali to retient de le plan benga biso peso za bezo sombata o somba o batabala ba ali hein batabala ba ali mais batabala ba ali moto traba kombo ezati mais ba héros dans l'ombre bazali on s'appelle donc bon ça va le quoi ça boyenga na payer pena par exemple 10 000 plans pour nous soutenir toujours équipe nationale na biso et puis tokoleka tokolobelango merci ah toi c'est la bino toi c'est la collaboration à batutu ba musicien toi la besoin na bino exemple à suivre ndenge ya Josar Alati bino pe fobola taboyi eza pona mboka na biso intérêt général ezaka ka moko pona mboka point commun ezaka moko pona mboka na biso alors merci nayebi que message eza lancé mikolo yo en tout cas toko embêter bino mwa muke
Pour toi, on a besoin vraiment que jour où on est à la moins différence, c'est ça, la entre Bissona, l'équipe nous soit Afrique et Kei, na l'équipe Europe, moins différence, c'est ça, la peine. On a blague, non, RDC Loka Makasi. Voilà, donc merci. Tous c'est la bino, numéro yango les affiché. Benga biso partout aux ali, tokotine de la yo, et l'autre comme l'autre tinanda kuna yo. Voilà, sans la France, benga sans la France, benga biso tokuta na yo partout. Oyo kolinga tokuta na yo, okoya tokoti adresse na biso, ya place to losa la distribution, tokoti adresse. Mais pour l'instant, numéro de téléphone ka wana o moni wana, soko bengi biso en tout cas okoza discuter. Okozwa biloko na yo, okozwa tricot na yo, na casquette na yo en bonne et due forme. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!